Merci bandeko balandi ba téléspectateurs. Awa tozali na cadre ya commission ya finance oyo ya Angleterre na ndenge tozali kozwa bambongo ya bandeko pona kosalisa bandeko na biso oyo bazali na mboka Congo na ba situation ebele. Ezali bandeko oyo bazalaki blessé oyo bazalaka blessé na tango ba manifestation. Ezali bandeko mususu oyo bakufa na tango ba manifestation na kati ya Kinshasa. Na ba ndeko mususu oyo bazana ba situation ya ndenge na ndenge oyo Papa Tshisekedi depuis alekaki président de la République et que imposteur Kanambe aibaki pouvoir na biso à partir à wana Congolais a telemaki abandi ko bunda po récupérer pouvoir na ye na ko bunda wana nde ba situation ba makama ebele ekoyela biso yango bande ko to telemaki awa na mboka Angleterre poto kwa koluka mwa ba moyen to kwa ko salisa bandeko oyo bazwaki ba problème ya ndenge na ndenge. Alors ngai molobele na bino Papa Ngoma nazali ko kamba commission yango oyo ya finance awa toye ko pesa bino rapport boyeba lolenge kani to kongolaki bambongo et puis eloko mini esalemaki na bambongo wana na maye mususu oyo tokoya ko développer boyoka na suite ya programme. Awa tozali na kopesa ndeko moko na moko à se présenter comme ça après tokota na ba détail ya maye to milengelaki. Na bandi na luboko na nga mobali na pesi micro na Papa Kas oyo babenge Panza à se présenter. Merci Bandeko Batali. Kombo Nangai Kasendo Dimba, notamment connu Papa Kassi, et puis na ba résistant combattant na yebani na kombo ya Epanza Makita. Merci. Na loboko nanga ya gauche. Oh, merci Bandeko. Kombo nangai Monsieur Vicky Mwaki na Zalibongo trésorier na kati ya UDPS UK et en même temps nazali pe ko jouer rôle ya trésorier kati ya communauté congolaise à UK. Merci. Alors le pasteur T que vous connaissez vous tous, les doyens des pasteurs, il peut se présenter. Oui, le pasteur Chi, le doyen, mais il faut préciser que nous sommes membres de la commission de la finance. Nous sommes pour représenter, disons, l'opinion de la communauté. Nous sommes témoins pour confirmer que nous avons pas papier ou na chiffre pesami nenge to sala kama la liboso tango totina kambo na Congo. Il a fallu mutumoko à la neutre aya ko représenter population, notre partie civile. Donc, doyen, pasteur Chi, naye, pour la côté aval nangai na makambo bokoyoka. Merci Bandeko, boyoki, nenge tozali awa, tozali na Bandeko mususu, oyo bazaki empêché, pour une raison ou une autre. Moko abiso a commission, ezali Mamisha, mokonza ba mama oyo boyebi azali absente na dernière minute azui situation moko difficile akoki koya awate tozali pe boye na mama Adolo oyo pe azali empêché mais bango nyonso bazali elongo na biso ndeko na biso pe Joël oyo bomonaka tout le temps na ba marche to bengaki pe malheureusement azwaki pe empêchement. Alors, to bengaki pe Mouze Dani, oyo bato bayebi, pasteur Dani, ayambaka biso toujours na salle na ye, yepe fayaza na biso, parce que c'est une notabilité dans la communauté, pour amona pe ba chiffre, oyo tozo pesa
pour que lobby mutu nyonso aza satisfait et pour que pe musala oyo toza kosala et continuer kokoba na confiance nyonso oyo batu bazali kopesa biso tobosani pe bandeko na biso mususu lokola Emeka Bangu toza kotravailler na ye pe na commission azali en déplacement mais tokoleka na ye pe bajour ekoya na Mama Bijou toza na yo elongo commission ezali awa ezo représenter bino nyonso donc vraiment voilà équipe oyo tozali na yango mais na mikolo ekoya bokomona pe équipe élargie tokolobela yango na nsima parce que toza na bamama oyo mosusu bazo représenter biso na baboro nyonso na quelques boro ya Londres mais toko élargir wana tokoya kolobela bino na suka vers la fin ya émission tango tokosisa représenter rapport. Alors na rapport oyo toyeli bino mingi ntango mosusu barivaki mwa moke oyoka o bazwi 100 000 50 000 80 000 na félicité congolais nyonso oyo atie loboko na poche parce que na mokolo ya lelo tokoka kozwa 11 863 oyo bacongolais bacontribue mpo nango. Nous pouvons nous estimer heureux. 11 863 ya bambongo oyo tozwaki na maboko sans compter na banque que tozali na 5 000 relevé bancaire toza nango na 5 420 donc 5 420 toza nango na compte bancaire et puis tozali na 11 863 na maboko donc na total nango ezali na mbongo moko oyo tokongoli ya 17 000 livres. Alors merci longo nya mingi pona congolais ezali mbongo moke mais ezali pe mbongo ebele. Quand je dis mbongo moke par rapport na nombre tozali nango na kati ya UK ezali vraiment moke na ndenge tosalaki battage médiatique pona opération oyo mais ezali pe mbongo ebele parce que mbongo oyo esali makambo ebele na kati ya communauté et nous osons croire que à partir du moment tozopesa rapport oyo eko aider lisusu esala susu plus mais tokoya kozongela kote kuna le temps tosisa rapport na biso donc tozali na 17 000 na ba entrée na biso alors que na ba dépense tozali na 11 000 awa nazali ko arrondir parce que juste kaka pona bato basala ba calcul facilement, c'est pourquoi j'arrondis. Donc tokotsaki plus ou moins 17 000 et puis dépense na biso ezali na 11 000 ba détail bato ba kolinga ba détail mike oyo ba yebi ke ba contribuaki ana posa ba détail, ils seront les bienvenus. Biso awa tozope sa synthèse, ce qui fait que tozali na 6 000 oyo tozali na ona maboko 6 000 wana tokozwa pe ba témoin parce que tozolinga to échanger yango na plus ou moins 10 000 $, comme ça tokende kotika yango devant ba témoin na semaine oyo tie kosila tokokende totika yango et puis tokoya kolakisa susu awa na bilili ke tokoti kotika 10 000. Pourquoi 10 000 wana bato mosusu bakomituna pourquoi 6 000 wana evandi 6 000 wana evandaki na 6 000 wana tozali na 5 400 oyo ezali na banque tolobaki ke mbongo ezali na banque tokotusha yango te. Avant totouche mbongo wana na banque il faut batemwe bazala bamona ke mbongo wana tobimisi yango yango wana 5 400 ya banque tokobimisa yango elongo na 1000 livres oyo tozali nango na caisse en espèces, comme ça tokozwa mbongo wana nyonso tochange yango en dollars tokende totindela lisususu
pour une troisième fois, parce que jusque-là, tout ça a des opérations. Tout ça, la troisième opération, il y a envoi. Voilà un peu, en synthèse, ba mongo oyo, tozuna moka oyo, il y a Angleterre. Donc, contrairement à tous les bruits qui courent, il y a 100 000, 50 000, c'est vrai que à 15 000, à 10 000, tant que les allons bon à communauté, ils sont bons à communauté, il faut que ça les yango, on a besoin communauté peut azwaper rapport naïe. D'abord, je devais commencer par là, de présenter communauté ba esquisse, parce que rapport yo et ou melipé, communauté azeli en mingi. Sorry, vraiment sorry pour Nayango. Et nous vous promettons que dans les jours qui viendront, en tout cas, nous allons faire un effort pour que, au moins, à 2 fois par mois, tous les Karanabilili, tous les copier sa rapport. Tout ça, sorry, bien sûr. Même quand nous savons que la raison est allée. Oh, le rapport est peut s'amener en retard. Mais tout beau, il faut se justifier mingi. La raison est allée. Tout côté qui n'a pas combat. Combat, ils arrivent tellement ma casse, 2-3 marches par semaine. Ba temps penda to vanda. Pour na kosala ba compte. Et ça kosala penda te. À part ça, tu es koko yapé. Na temps où les qui tout ça qui na moi, milinga ba média. Bien que tous allez ko bongisa yango. Yango pe salaki ke. Toujours retard pour na couper ça yango. Mais ce n'est pas vraiment une excuse. Je préfère na place à ba excuse. Tolo bakara ke bolim sabiso pour un retard aujourd'hui pour couper ça bino rapport. Alors rapport na biso zo continuer to pesi synthèse to kokota pena na ba détail ya muzindo te parce que na plateau boye na bandi e koza normal te to banda ko pesa détail ya moko na muzindo mais to pesi bino promesse que bato ba yebi ke ba pesa mbongo na bango et que bazana posa baya ko mona biso en aparté nenge balobaka donc na tête à tête biso na bango batala makambo nenge ezaleli na détail toza prêt ya koyamba bango parce que eza droit na bango mais soko yebi ke opesa no ata infranté na banzi ko ya kotongisa biso te po eza nango important te boluka délégation soko yebi groupe moko pesa ki 100 livres 200 300 toza prêt to vanda na bino to pesa bino ba détail ya mozindo mais n'empêche que tu peux ça quand même quelques détails à likolo pour que bandeko bazala quand même peu satisfait. Alors ceci étant nako banzana no na ndeko na ngai Vicky ameka koko yebisa biso ba grande dépense oyo ezo constituer ba argent ya espèce pardon ba grande entrée oyo constituer ba argent ya espèce ezali ndenge nini ndeko na ngai Vicky na mukuse soko kotiko limbola yango na bandeko oyo bazali kolanda biso. Merci mingi bandeko ndenge bo witi kolanda papa ngoma o binyonyo soboyebi ndenge alimboli makambo nyonso ndenge esalamaki uta tobandaki ba rencontre na biso te kino mokolo malelo misolo boni oyo biso tozwaki na maboko na bino ba congolais ndenge tosengaki bosunga communauté pe tokoyebisa lisusu na mokuse ba détail ya ba dépense oyo biso tosalaki na misolo bopesaki. Alors awa nazali ko banda na total il y a 11 863 oyo nyonso ekoti en espèces. Tobandaki ko zobambongo oyo na date ya le 24 septembre 2011. Wana izalaki bokutani ya yambo oyo ba congolais tokutanaki na Selby Center. Mbongo oyo ekotaka mokolo wana izalaka bongo 80 livres. Le 8 octobre 2011, parce que tokutanaka chaque 2 semaines. Alors, na semaine où il andaka yami balé, il y a le 8 octobre, mbongo ikotaka bongo 123 livres. Dans le 22, parce que le 8, le 8, tozwaki 22, le
le 8 octobre tozaki 123 livres. Le 22 octobre ekotaki bongo 15 livres. Après le 22, tant que kutana samedi à le 5, tout le monde a dit que Mikolo ezali ko poussa mbangu. Au lieu to kutana après 2 semaines, donc on a qui bongo to kutana chaque semaine, donc chaque samedi à semaine. Alors il y a mbozalaki le 5 novembre, mbongo ibimaki bongo 83 livres. Semaine au Ilanda qui ezalaki le 12 novembre, mosolo ekotaki bongo 47 livres. Poso elandaki ezalaki le 19 novembre. Mbongo ekotaki bongo 180 livres. Nakanisa semaine wana ezalaka bongo semaine ya suka parce que toyokanaka le 25 novembre ezalaka nde milulu tope ba marche tope ba action ya ba piqué et bandaka na date wana. Alors le 19 tango tozui 180 livres ezalaka na conférence moko ya monene pasteur na biso Mukendi asalisaka kaka na Selbi na centre na salo ya monene ya C. Alors to sengaka ye soki tokoki ko participer pe toloba moi liloba bana ba membre ya église oyo bazalaki invité pasteur andimaki. Alors tango biso tosisaki réunion na biso tolekaki wana bayambaki biso malamu nde yango tozali ko féliciter lisusu pasteur na acte asalaki andimaki biso to participer bongo basalelaka biso na mokolo wana offrande spéciale ibimaka bongo 775 livres. Après wana toye koleka lisusu na réunion de crise o esalamaka bongo epai ya pasteur Dani. Cotisation ibimaka mokolo wana na salle ezalaka bongo 317 livres. Oyo soki bomoni tozali ko sauter ba date ezali ndenge to klasaki ba situation pour te présenter bino rapport. Na wana toye kotia lisusu le 13 janvier parce que ba date mosusu ekozonga bokomo na mois différence eza ndenge to présenter situation. Ezalaki conférence oyo ndeko na biso moko ya ba député o bayaki awa a organizaki na Holloway. Mokolo wana mbongo ibimaka bongo 65 livres. Alors, na leki na page ya mibale oyo ezali kolobela mingi ba piqué na ba marche oyo tosalaki pendant période wana ya le 24 septembre ndenge tolobaki ne bandeli tekino date ya le 30 janvier 2012. Alors, marche ya liboso oyo tosalaki awa na mboka oyo ya Londres ezalaki le 25 novembre 2011. Mbongo wana ebimaki 1070 livres. Alors, na kati ya 1070 livres wana ndenge tolobaki tokokota na ba détails mingi te. Mbongo oyo ebimaki na marche ezalaki 560 livres. Alors, surplus ya mbongo ezali na kati ya 1070 ezalaki mbongo oyo ewutaki na ba cotisation spéciale oyo bandeko bazalaki kopesa na mokolo wana na ba enveloppe ba misusu bachaki ba mbongo na bango na kati ya enveloppe balobaki batanga ba kombo ba misusu pe babaki batanga ba kombo te papa Ngoma akotangela bino ba kombo wana nyonso donc mbongo ezalaki 1070. Toye kolongwa le 25 novembre tokomaki na date ya le 3 décembre oyo ba mama na biso basalaki milulu minene na Down Street. Alors, bango pe cotisation na bango ebimaka 739 livres. Toleki na date wana toye kosala toye kokoma le 10 décembre 2011 ezalaki piqué na Downing Street. Mbongo ebimaki bongo 1814 livres. Na kati wana ba enveloppe pe ezalaki na kati bokoyoka ba kombo. Toye kosala sikoyo marche ya monene oyo ya ba Congolais ya UK oyo bawutaki bipai na bipai oyo tosalaki plus de 10 000 personnes na nzela. Alors mbongo ebimaka bongo 2650 livres. Ba détail bokoyoka ba kombo ba oyo pe bapesaki na ba enveloppe epai ya papa Ngoma. Et bongo le 17 décembre toye kosala lisusu piqué na Downing Street misolo mebimaki 1050 livres. Toye koleka lisusu na date ya le 20
décembre 2011, Piqué, toujours na Downing Street, Mbongo Ibimaki Bongo, 150 livres. Toyeko le Canada, il y a le 22 décembre 2011, Tozwaki Misolo, 205 livres. Izalaki Bongo Piqué na Downing Street. Toyeko Komana le 8 décembre 2011, Tozalaki na Piqué na ambassade ya États-Unis d'Amérique. Mbongo Izalaki Bongo 87 livres. Toyeko Komana date il y a le 24 décembre 2011, marche ya monene esalamaki lisusu na Londres, ba Congolais nyoso bayaki bautaki bipai na bipai comme d'habitude. Mbongo ebimaki bongo 1595 livres. Toyeko lekisa date ya le 4 janvier, tosalaki Piqué na Downing Street, Mbongo ebimaki bongo 35 livres. Toyeko komana date ya le 9 janvier, ba mama na biso basalaki Piqué na ambassade ya États-Unis d'Amérique, Mbongo ebimaki bongo 51 livres. Bongo na date, na moni date ebimite, mais toujours na 2011, tozalaka na Piqué na BBC. Mais toko tala na archive na biso toko les 12, voilà, les 12 décembre. Mbongo ebimaka bongo 147 livres na Piqué à BBC. Alors, toyeko janvier? Non, décembre, exact décembre. Alors, toyeko le Canada, il y a le 17 janvier 2012. Tout ça là qui Piqué na Downing Street, Mbongo ebimaki bongo 135 livres. Alors, avant le 17, tout ça là qui Piqué na Downing Street, oui, Downing Street, Mbongo ebimaki 450 livres. Le 13 janvier. Alors voilà, wana ezali détail oyo ya ba entrée ba mbongo nyonso oyo ekotaki wuta date ya le 24 septembre ti na date oyo tozali nango ya lelo. Alors, pona lombango toko talisa ba dépense ndeko Viki yambote toko tanga ba dépense na banzi tozaki na mwa éclaircissement ya kopesa tango ndeko Viki alobaki ke na bambongo boyoki oyo atie en général na ba Piqué oyoka Piqué 1000 euros la 1500 livres na kati kuna ezalaki à chaque fois totie globalement parce qu'à chaque fois toujours qu'il n'a Piqué toujours pe bambongo mosusu to Congolais na cité to koti ya mbala moko na Piqué entre autres to koti ko tanga bambongo mosusu lokola bambongo ya ba Cinéworld oyo tozwa kepa ya ndeko Sembad 50 livres tozana ba mbongo lokwa ya ba famille papa Vincent limisanga ta msolinga ite totanga kombo ba 120 livres tozala lokwa ba ndeko Elvie na Christine na cadre association na bango ba pesaki biso 75 livres tozala ba ndeko lokola Mamisha na cadre ya mouvement bango ba pesaki biso 100 livres tozala lokola Maman Godé Chibangu pesaki biso 50 livres tozala ba ndeko lokola Maman Lili Mampasi pesaki biso ba 100 livres tozala ba ndeko lokola Maman Cécile Kabamba na musala na bango bakongolaki 60 livres tozala ba ndeko lokola Papa Castro na Oluich bapesaki biso 175 livres ba ndeko lokola ba Papa Konde na cadre ya CVB ezali lisanga ya ba catholique basangana na prière mais chaque mardi basangana na Tottenham bakongolaki pe mbongo na bango 180 livres toza ndeko lokola ba Pasteur Malou ya Ers na Corridon pesaki biso pe ba 200 livres ba ndeko lokola doyen Pasteur Ti azali awa pesaki pe na cadre ya église 150 livres à personne, alobi en personne, heureusement qu'il est là, 150 livres. Alors, causant à bande comme sous-soupé, ba pesa ki biso, qui 20 livres,
qui 10 livres, qui 30 livres, totiaki yango ensemble, bambongo wana pe ebimaki 550 livres. Alors, bandeko, groupe mosusu totangi te, faute du temps. Problème ezalité, tozana ba donner nyonso. Awa totangi kaka mingi ba groupe. Oyo ba pesa ki individuellement. Moyen to bana kotanga pe ba komba ezate police ezali mulai. Ba groupe mosusu pe oyo ba pesa ki mbongo directement na banque. Ba détail eza pour le moment penzate na maboko na biso na yebi lokola musala ya ba mokrekese ba pesa ki mbongo na bango ba bengaki ngaki ba verser mbongo bandeko mosu a Birmingham à part l'entremise ya ndeko la bosani kombo aza shop na yekuna ba versaki pe mbongo na bango bandeko ebele batina ye mbongo na banque tozana ba détail awa te pour le moment mais tokoluka to déchiffrer ngo nyonso toyeba nani apesaki autant nani pour prochainement to présentango na communauté sans oublier pe ba église oyo ba pesaki ba mbongo na bango kozanga ba pasteur Mukendi église ya Weshama kozanga ba pasteur Mathias ba pesaki ba pasteur Bongome puis ba pasteur Tito tanga qui déjà donc kozanga ba église oyo pe ba pesaki ba mbongo na bango mais nous avons tous les détails. C'est difficile à kotanga nyonso awa. Alors, wana ezalaki ba entrée au tolobeli na banque ne na lobby ba entrée ezebele na banque oyo nanto déchiffrer te po ba kombo ezobima penza te mais tokoluka toyeba prochainement topesa ba détail ya ba ndeko oyo dimo ba bengaki biso oyo ya ba groupe oyo ba pesaki ba mbongo oyo nyonso apesaki 10 livres na ye 20 livres na ye to négliger binoté ezateke poto tangi binoté que vous n'avez pas contribué. À ta 10 livres, 5 livres, Tchaki, croyez-nous, et comment qui na destination, hein, batoro papa kole, na tangi po aza papa monene koko, ya bana ebele, ayebake, mon pe komaki. Alors, na pesin malobanandeko, Vicky, ako pesa biso, pa dépense, ndenge, ezaela ki, en globalité, parce que, eza difficile pour tokota, na ba détail. Ok, merci. Napesi lisusu merci na Papa Ngoma ndenge apesinga maloba ou soit ndenge azongiselinga maloba. Tozali kotanga liste oyo ya ba dépenses oyo tosali na bambongo nyonso ya ba monta oyo topesi bino ekotaki. Alors bandeko nalingi liboso na tanga ba dépenses oyo nazali kosenga na communauté en tout cas kimia ezala. Ba dépenses oyo tokotanga et tout ça mutuli bakute ezokisa pe mutuli bakute ezali ba dépense to sali yango pona misala o ya communauté donc tolingi polémique te tozali biso nyonso bana ya mboka moko tozali ba congolais tozana posa tozala toujours uni pona avancement to pe na bien ya communauté na biso. Alors awawa na tukabola ki ba dépense o na ba groupe parce que faute de temps moi to ke na ba détail ezali te to zali awa na ba reçu mibale parmi bambongo oyo soki cameraman akoki kozwela biso ou bien papa Ngoma akoki kolakisa tozali na reçu ya liboso tolekaka na télévision na kolakisa mbongo oyo totindaka transfert na Kinshasa ezalaka bongo $1,600 ya mibale ezalaki bongo $4,135 mbongo ya liboso to lekaka na émission to lakisi yango ya mibale ba inconvénient esalamaki to lakisaki yango te mais resi yango ezali bandeko ndenge tolobi bakoya soki baza na posa ya koya komona ba resi wana ezali bon na date ya le disons à partir ya le 24 novembre ti tokoma na mokoma lelo tosalaki ba dépense ya misala topé ba pancarte ba panneau ba calicot ba leaflet ba drapeau ba biloko nyonso oyo esalaka epesa importance na marche ba biloko wana nyonso tosombaki yango totiaki yango na groupe ya logistique esalaki biso dépense ya $1,366
depuis date wana to banda kiti lelo. Alors transport nango et Joaki biso 293. Communication, parce que binomo boyebi et communication et salamaki na ba groupe ebele ndenge tozali kotinda ba SMS ba carte téléphonique to banali ko somba pona ko benga surtout période oyo président zalaki na tournée na est tozalaki à chaque fois ko benga pona koyeba évolution nde tozali ko pesa bino ba information ndenge bozali ko senga. Alors écoutaki biso 280 livres, donc tolobi communication na média na kati. Alors toyo kozwa montant ya 797 livres et 4 pence wana ezalaki réception ya ba député boyebi ke ba député na biso ba witaki na Congo ba kotaki awa. Alors réception na bango to englobé yango ekutaki 797 livres et 4 pence. Et puis location ya salle awa to sali to fusionné yango na 2 fois 3 fois ya salle oyo ba député na biso ba yambamaki na communauté plus ba salle oyo biso to banako sangana na Selby Center, donc ba paiement na ngonyo so esali 810 livres. Alors tozongi na likolo ezali na mbongo moko to pesaki na Shot One TV na montant ya 2500 livres pour ba émission na biso eleka. Donc oyo ezali ba grande ligne ndenge na vite ko bane bandeli ya ba dépense oyo to witi ko sala depuis to bandaki ba rencontre na biso te kino mokomolelo. Merci wana na zongi parole pas ya papa. Merci ndeko Viki na tie su société ya mbotena pe sa parole na ndeko na biso pe kasi o azali pe membre commission atia commentaire na ye na lingi na loba ete bomoni ba dépense ndenge zali wana lelo oyo mutu mususu akomituna me mbongo yango bolobaki ba blessé. Alors soki tolingaki tokende marche tosali liflete te tozalaki na problème na bato, soki tosali pancarte te on avait tout un tas de problèmes. Mais ndenge nini marche yango liflete eza te, ndenge nini marche yango pancarte eza te, siko mbongo wana tolinga tozwila wapi? Soki kaka wana yango tolobaki ke tobengi et bengamaki mbongo ba blessé, c'est peut-être l'intitulé, mais cet argent ne pouvait que servir pour le Congo, parce que ba marche wana ezaki réclamé, il fallait ba bibundeli wana nyonso ezala. Ça c'est un exemple pour dire que bolmo nango mabete que pourquoi ba ça ela mbongo na ba logistique. Sans cela, sans médias, on ne peut pas. Donc toza pe na source monsieur mbongo te à part wana. Toya kolobela ngo susima. Pourquoi nous cherchons justement à centraliser ba makambo nyonso tozala ensemble elongo pour que toko koyeba mbongo wana soki tozwi nini ekosala nini. Voilà, c'était juste natie moi c'était place wana na passé micro na ndeko na biso epanza parce que na banzi rapport na biso succès yango wana to kopesa oyo azali na mutuna ndenge tolobaki tokukutana na conférence moko tokosala mikolo ezoya ou mutu o azana question aro ya kotuna, parce que une chose est vraie, c'est que en tout cas bambongo esalaki misala oyo il fallait sala, mais bobo ça tenir to lobby pété que au moins tozo préparer montant global le roi tozo bimsa na banque tozo ata $10,000 to meka kotinda na d'ici ba fin ya semaine oyo na mboka Congo et continuer kosala misala oyo ekosala ndeko epanza na pesio parole. Merci Papa Ngoma, merci trésorier Vic, Papa Ngoma président ya commission ya finance ya communauté ndenge totelemisaki na réunion tosalaki biso ba congolais nyonso tosanganaki nungu elekaki mingi ba appel ezalaki mingi surtout biso ba tozali ba membre ya commission oyo. C'est avec raison parce que peuple congolais batelemaki batelemi et puis bakotelema nazasure que bakotelema po bitumba na victoire oyo tozwaki
balingi babotola biso yango et effectivement tosimbi yango na maboko te yango nde tozotelema bitumba esili nano te mosusu ezozela biso oyo ya le 16 février oyo tozobenga mpe bato nyonso baya toza na besoin na biso nyonso bacotisation na biso nyonso merci mingi na baye nyonso bapesaki na misala oyo esalemi merci mingi na baye pe bakokaki kopesa na tango wana me baza na posa ya kopesa na yebete bakopesa loko na kosenga na biso nyonso tozala na confiance na bato oyo botiaki liboso awa toyebete pokoso ezangaka te epi ndenge balobaki tokokaki kosala yango en direct na télévision mais pokoso ezwamaki tozokoka koleka na télévision ndenge lobamaki ou bien ndenge esengelaki ezala yango wana bomonaki mwa retard il fallait pe kozela chiffre nyonso tout ezala réuni avant ya kopesa bato parce que tolingi te kopesa bato rapport moko ezali na demi vérité yango boyokaki papa ti alobaki ete ye azali lokola mutu oyo azomona na kati azomona libanda ayaki po amona avant rapport oyo ebima na yango peuple congolais recevoir na Kinshasa baza kozwa mbongo bazotia yango na misapi ndenge toza komona bandeko ebele bazwa kongola mbongo na marche bato bayaki ebele kasi bato nyonso bapesaki te biso moko toza conscient toko parete nombre ya bato bayaki mukolo ndeko vika zako tanga ke mama na marche to salaki ya plus de 10,000 personnes et mutu nyonso apesaki mbongo ndambo bomonaki na misapi yango wana atangaki epesaki ba 2000 je crois je ne maîtrise pas les chiffres mais ba 2500 ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Na kosangisa na enveloppe ndinga alobaki ya bato bapesaki na maboko na papa Ngoma na ye na président Ngombo na bandeko mususu oyo baversaki. Tozaki na système ete tango marche esili muto akokende te mbongo nyonso efo bimisa yango to vandi esika nyonso tokovanda ba police balingi biso tozotanga tosisi kotanga trésorier a noté ba chiffre ezali transparence ndenge biso moko ba congolais to exijaka alors ndeko to pesa confiance lisusu na bandeko bazali awa to yebete to ko élargir na ndenge bino bolingi comité oyo to commission oyo ya finance ndenge bino bolingi misale kende liboso parce que to suki nano awa te misale ezali mingi liboso na biso oyo ekomonana ko hésiter te ndeko kopesa po misale kende liboso totika nungu soko zali na mituna ndenge président awuti koloba ya commission papa Ngoma tokoleka ou bien na conférence ou bien kobenga batu na meeting oyo ya batu nyonso mituna biyano ekozala po mutu nyonso azala satisfait de telle sorte que tango azopesa mbongo na ye ayebaka ezokota na esika moko oyo bazosalela misala na lolenge ye alingaki mbongo pe boyoki ezokoma na Kinshasa baresu yango wana epi oyo ezali na compte papa président Ngoma alobi toko changer yango epi ekokende na baye oyo basengeli bazwa lisalisi ndenge bino bopesaki yango. Alors na yango nde nazoloba bandeko tozala na confiance eloko wana nazozongela lisusu tozala na confiance et puis totika koloba eloko oyo toyebite avant ya koloba eloko ndeko zala sur na eloko oyo zali koloba totika kotangaka bakombo ya batu ekosala bien te wana tozozongisa misala sima biso nyonso tomipesa na komba oyo toza déterminé pona tozwa victoire na biso mais misala nyonso ekendeke na mbongo yango nde tosalaka cotisation yango bomonaki ba marche o bato bazaki ebele mbongo ezaki ebele aussi bien le temps les nombres ont diminué faute ya communication faute ya média yango wana pe ba chiffre montant ezali ko diminuer totelema biso nyonso ba congolais
les 16 tozali ebele kaka ndenge tozalaka na marche oyo tokokisaki da de 10 000 personnes na bandeko ya province nyonso botikala te boya ebele bosunga biso tozala mutu bo moko liboke bo moko papa bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko papa Tshisekedi. Merci mingi papa Ngoma na suki wana. Alors, topesi micro na Pasteur Ti a kokako yebisa biso en tant que doyen lilobanaye azalina yango. Merci les sous papa président de la commission parce que et là quand on a tiré attention à Congolais nyons c'est que nous sommes allés talana l'observation analyser ba donner ou ba pesibiso ce que tali ressources moko kaka tozaki nango important marche na ba piqué marche ce que zakate mais tozaki trouver ko sa mbongo yote ba piqué ce que zakate mais tobimisi mbongo yote mais ndenge papa kasi auti koloba tokoyo ko sala 10 000. Mais ce qu'on kamati 2000 oye bimi divisé par 10 000 personnes présentes aux hommes que mutumo kwa pesa 2 pi. Donc ça ne représente rien par rapport à effort et sengeli tosala. Alors, il arrivera un moment, ce que makamuno c'est bongi, on ne fera plus de piquets, on ne fera plus de marches. Pour vivre ndengenini non seulement en tant que communauté mais en tant que mokili où ils ont compté sur la diaspora. Donc, là, moka na tiré attention à bino. Il faut tout le cas stratégie mususu. Que vous allez produire des ressources d'une manière plus ou moins permanente. Parce que nous avons le combat, ils ont continuer. Et combat, plus ils ont continué, et qu'on nécessite des ressources, il y a ma casse, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Ce que nous avons fait, lembi, mutako bundelebiso azate. Donc, appel nangai, yako, senga ndeko nyonso. Ata oye, o monika bato batondi en tant que pasteur, doit pasteur. Na mona ka na église, na mona na croisade. Okoya sale tondi. Je m'excuse, il faut na terminer yango na compara 100 personnes ba Nigérians ba yana fête moko et puis 300 Congolais ba yé na croisade moko. Les 100 Nigérians ont donné 4000 livres, il y a offrande volontaire. Mais les 300 Congolais, 300, ils ont donné 56 pounds. Donc, c'est pas normal. Pour l'Amérique totale, il y a un nombre. Ah, bah, tu vois, il y a qui est belé, bon, mais c'est tout à fait le contraire. Donc, ils ont problème de mentalité, ils ont tout le temps. Il faut tout bon la mentalité pour tout y bandegni to gérer mo kinabiso atatango to installer président Tshisekedi il faut mentalité na biso bon wana to yeba ko se prendre en charge. Donc observation ngeza eza yango wana moi mbongo ekoti ebimi na ba marche na ba piqué. Mais le jour où il n'y aura plus de marche, le jour où il n'y aura plus de piqué, communauté et ko vivre ndengenini il faut tous la namayele à projeter musika tokoya na ba idée to proposer bino tokoya na ba projet na ba plan et ça nango déjà mais il faut tous la disposer ya kuta la musika plutôt que kuta la kaka esika zolo na biso suki na komisi nzambe po ezamba la liboso na za na mbuka oyo depuis 1985 ça fait 27 ans mais la liboso na moni ndenge ba congolais to telemi na ndenge to contribuer pour na effort aboyer na commission vraiment nzambe mingi et na pesi non so longonya ata o contribuer kité mais oza élevé na kata ba congolais o baza élevé mais fort et sengeli motonyo so a contribuer wana ndé dernier mot ngai pour na moni ba chiffre ndenge na lobaki na pesi confiance na batoyo parce que on est allé dans les petits détails, tout bango mituna pour expliquer moko et puis le travail est bien fait. Hein, sportif balobaka, on ne critique pas une équipe qui gagne. Donc il faut encore papa Ngoma, papa Vicky, papa Kassi, moi personnellement je vous encourage et naïbe ke bandimi nyonso na ba pasteur nyonso ba sepeli na musalo tosali
tolingi to continuer parce que mosala ya ngomba mosala pasteur eza munene et puis eza liboso ya makambo nyonso nzambe vraiment pambola communauté na biso pambola pe mokili na biso na kombo na Yesu. Merci pasteur Ti, tokomi vers la fin ya milulu na biso eloko nalingana loba pona kosukisa ezali ke tosengi na bandeko ke tozali ko ndenge ndeko kasi alobaki œuvre humaine ezaka jamais parfaite, mais nous avons fait le plus grand effort possible pour que tozala vraiment dans les limites et acceptable. Alors pour cela tosengi ke pona ko bongisa makambo na biso susu kitoko mikolo ekoya bokomona biso susu na télévision toya kopesa bino na détail ba directive oyo toza komilengela kasi déjà lelo oyo ya moto esengeli topesa bino yango entre autres bandeko basali ya nzambe bayeba ke tokoleka désormais na ba église na bango et que soki bamoni moto azwa na église, s'il vous plaît tosengi bino église kaka te ata omoni moto moko quelque part azokongola mbongo eke ozali na doute okoki kobenga ngai bo vérifier tant que peuple nano alongoli ngai confiance te na kosala mosala wana mokolo peuple amoni ke alongoli ngai confiance vous me verrez na kodécliner tozali genre rabato te tozozwa ngo neti pouvoir ezali pouvoir te au contraire tozali baumbo ya peuple. Alors ceci étant tosi tosala déjà ba cellule oyo ezo fonctionner déjà na east na sud tozobongisa ba carte ba macaron pona bato wana soki bomoni bango bo trust bango opesa bango confiance mais ba cellule wana et qu'on continue ko bima ya on a lobby to lobela on les loter to ça ba cellule partout dans chaque bureau avant fin février ça aura lieu bandeko ya ba province boza kimia on va réorganiser toute la structure pour que tokende en ordre dispersé c'est tokende na bomoko to lingi vraiment tokende na bomoko parce que balobi na pesa exemple soki lelo kwe moko etindi $100 kwe mususu etindi 300 kwe mususu etindi 1000 kwe mususu etindi 5000 mais soki bokamata ki bozwi nyonso botie 20000 nyonso ensemble et ko sala action koleka ya malonga que soki toke en ordre dispersé. Les gens de province, à bientôt, vous nous verrez, on va sillonner le roi Sitolobaki, on va aller jusqu'au bout dans le combat, vous nous verrez bientôt. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci Nabandeko ba contribuable. Continuez à contribuer, vous ne regretterez pas, c'est pour le salut du Congo. Merci. Grande-Bretagne, ça fait très longtemps, on n'a pas eu l'occasion de solo sur la situation de Mboka, compte tenu des difficultés autour de la média. Mais Dieu merci que tous baleki na biso ou bazaliko aider Congo na situation ya média. Donc to banda koleka ko pesa bino message bolandaka yango toujours ernyoso bo banda ko message ya Congo. Na yango to leki le pona koloba sur le 16 février. Donc nous nous arrangeons de façon que to banda na tongo to kozwa culte moko ko salama et ko sala ensemble et ko salama ensemble na ba messi na messi la be na biso Noël na ba pasteur nyonso ya ba église na biso ya réveil ba ko sala représenter. Donc to ko sala yango soki to bimi kuna mbala moko to kei po tokene kokutana na Downing Street et pa ikani tokotelema pona ko zala ensemble en communion na bandeko na biso oyo bazana Kinshasa. Donc situation yango wana to sengi une mobilisation générale puisque c'est une marche nationale, une grande marche nationale ya diaspora ya Grande-Bretagne. Bandeko nyonso place bozali bo mekana kosangana kuluka moyenne ni ya koya na Londres. Tozali déjà ko féliciter bandeko ya Manchester batindi ba texte na bango de façon que mutunyo sa contribuer na 20 livres pour ba meka ko louer bis coach moko oye ko mema bango awa na Londres. Initiative oyo bandeko nyonso pe ya partout bo meka na kolanda yango de façon que esalama batu mukolo wana to leka ndenge toyaki na le 14 décembre. Kanisa
bao bakufaki na Kinshasa le 16 février makila na bango kende pamba te. Donc le 16 février où ezali ko ezali 20 ans de banda bato bakufi bandeko na biso bakufi yango tozali ko sala appel totele melongo na bandeko na biso ba chrétien oyo ya Congo oyo ezali marche ya ba chrétien, mais n'empêche aussi nos Congolais musulmans, nos Congolais ya ba confession religieuse mususu baya de façon que ensemble totelema tokende liboso to sala nyonso et que situation oyo ezala munene et mukolo wana ezala vraiment mukolo oyo kotikala na souvenir ya bato nyonso tout. En tout cas tosepeli mingi longonya topesi merci na ba leki na biso oyo batelemi babandi kosunga mena communauté na biso pour la situation ya presse oyo ezalaki tellement difficile esali biso ba problème ebele, mais en tout cas topesi bango nyonso longonya na tango ekoya tokotanga bango moko et puis tokosala mission na bango nyonso tokolakisa bango pe na communauté de façon que to remercier bango nyonso na kati ya communauté. Merci mingi tosengi ete le 16 toya ebele nzambe azala na moko de façon que totelema. Merci.